Mote bandeko balandi ya radio pe télévision lokole, merci na confiance oyo bopesaka na programme na bino radio lokole masolo e pesa makaipa ya ngai moko Fiston Pelende tata ya Sedek, journaliste investigateur ya Tongo en Afrique angele, mon ami personnel commandant Anderson de Jobu yo oyebi. Tolba à chaque fois à la radio lokole masolo to yaka na histoire vrai, non pour nuire les autres. Mais pour nous aider, si quand on a quoi yo okoya te, tu beta ka solo vrai, ma solo na utara pas na bisote et ça rende quoi na lisolo na ye abeta soit apesa papesa ye conseil to akoya ki bande ko ba yo ka po édifier bande ko suba koya te. Ma solo na utara pas na bino, pas ya communauté, to traiter ngo bien sûr avant to beta lisolo na yo. Tu vérifies qu'à investigation, tu sais l'investigation, ce que vous avez vrai, il y a un monde to beti. Tu le vois à chaque fois, tu beti li solo na yo. Au moment que monde ko apesa ki li solo sa bongote, ozali na droit de réponse. Pesa benga biso na numéro na biso, tu repesa droit de réponse pour clarifier, ou éclaircir ndenge li solo wana elekaki. Mingi ba bito beta ka masolo lokuta li kamote. Benga ngo lokuta mais jour to ko beta li solo ya ndeko na yo. Tu beta li solo ya cousine na yo, ya cousin na yo, ya maman na yo, ya tata na yo, ya ndeko ye, ya relatif na yo. Là on comprend que tu beta ma solo ya solo awa na radio lokole ma solo. Tika to vendre ça, to pesa longonia pe le kumu na sponsor officiel ya radio lokole TV. Précisément ya émission oyo radio lokole ma solo. Yannick Nia, dragon des monnaies congolais. Nous sommes informés que Yannick Nia, dragon de monnaie congolais, sponsor officiel de la chaîne Oyo, a éprouvé après des cousines à Kinshasa. Donc, au nom de toute l'équipe de la radio, télévision locale, tu présenter ma condoléance Nabiso et pas il y a famille biologique, il y a dragon de monnaie congolais Yannick Nia et puis ma connaissance surtout nous sommes de cœur avec vous. Voilà. Didier Djenga bokula ka autorité morale ya bamongo nyonso tout le sako siko zali. Didier Djenga balabala kaka, tozaka la balabala. Attendez ndenge ja loba. To ko mapele ko la bango. Didier Djenga umela. Autorité morale. Merci na ba confrère, to ba consoeur, to ba correspondant na business ba chaîne auto le carapé susu. Na boni mo ne à Paris. Elena Gracia News TV, Mbote Siko Zali, Shona Kitoko, vous s'abonnez très bien, vous s'abonnez massivement à Elena Garcia TV, pardon, mais aussi à Maman International TV, et pas pour tous les carapés sous vous s'abonnez massivement, to Bossanité Op TV, Yambia Kapé Media, Christian Mayala, Ndemankam. L'histoire de l'eau Zalini ne peut pas si peu, si mawa. Théo Kalisolo. Et ça là na Youvel City. Ah Youvel City ya mukolo de Jobour. Ya mukolo. Ah pe atonome ya mukolo. Allez là Youvel na e tala makame comme là na Youvel City. Youvel City pas être ba prêtre ba fan d'arapé Weston Mwila. Ya mama filo ba ibeti mbote bo fan na Youvel City. Bo ça belle ba na Youvel City. Wana niwa prêtre la comme la gisasa mais azara na Youvel City. L'isolo est salami na Youvel City. Na boy ko tanga Roma veni, na boy ko préciser. Mais faut ba lo yuto préciser te to betara l'isolo. Pour na ko penier. La confiance ne exclut pas le contrôle. Et ça qui na ba jeune fille mi balé, moko zalaki yaya, muso zalaki leki. Ba uta ki sasa, ba lega ki na Angola parti Angola leki azoki zemi abotaki tant ba côté Afrique du Sud awa leki yaki na mwana na ya 8 ans déjà ba ndé ko louer chambre quelque part na ville wana ba umele na ville peu déjà au fur et à mesure ba fanda do na chambre moko yaya na leki na yaki na mwana msu ya 8 ans ba umele ti mwana ko ki ba 17 ans déjà ba 17 ans parce que mwana comme na grade 11 ba grade 11 17 ans déjà, oui, ça va 17 ans. Ce que ça fait que Yaya a eu besoin de Mobali. Azi Mobali,
quand des ala awa babandi ko fanda ndako moko na mobali siko ya tikeli place bande ko fanda leki na ena mo ande bandi ko fanda wana siko ya si mobali a eu la possibilité vraiment mais ça veut moi ça va quand même. Moi ça va, bah tu dis on a Kinshasa, bah ça dit mariage et les gars qui toquent. Bah on dit pour fanda. Une année, deuxième année, quand des ala gado leki ya balakit. Donc moi on appelle tantine balaki ya mozarano ce qui maman qui moi kayu qui luka moi on appelle que classe na pourquoi moi ko ne pas tantine na bango surtout ma confinement on est zalaki ba ke pas tantine na bango pe ba vandi ba lexi motan na soir ba ye kozonga siko li solo ba ndinde awa to ka li solo Roger Kizunga mon ami personnel journaliste mbiaka ya Gilles Hassan Yoyebi. Mbote na balanya sur radio le Koé depuis d'urban. Na boni mongo loté a Onga. Mbote. To bosanité ba bozana bella. Te di fitu. Écrivain. Journaliste investigateur Péaton au Congo et Grégor du monde. Te di fitu ça livre comme ça sika. Alors ça livre na mais à corriger Congo et Grégor. Congo Grégor yango wana. Omoni te di fitu. Et ça là qui bongo bleu, si quoi est commis rouge. Donc bah apporter ma correction et puis ça là mise à jour quoi. Mise à jour. Donc ils ont mis masiko na 2021 awa mise à jour ya Congo et Grégor et pas il va expliquer ma kamunios tout ya mboka na biso. C'est vrai que Combo nyos tout ça la Kinshasa va passer va venir à Kinshasa, va ville ma kamunios tout dans ma province tout ça la Bible. On a démontré ça dans le Congo Grégor du monde, il a été dit Fitou. Mon ami personnel que j'ai salé en passant. Tout ça, on a le solo. Si il s'est fait que, jour où je boye, pour moi, il y a l'équipe. On a 17 ans, on a 18 ans déjà, 17 ans et demi. Alors, on est en école privée. L'État va bien en privé, on va bien en skit. Ce que ça fait que, moi, parce que moi, quand je suis la classe minerval, pour foutre flaga, foutre 1200 rand. Maman naie, petite sœur, il y a un déco à Balaki. À Balaki, on va faire la pega na Yoville mais si comme côté, na situé mais il y a Balaki na Yoville, les qui n'aient na moi na si kaya ba ne ko vana kaka pe na Yoville. Si comme moi tant à yesu ndako. Aïe ko tala ya na eka nenga yaka chaque poko ya moko ba epena mwana na ye kali bafana bafai na bango siko ba wata tevet masolo ka ndebe taka wana siko leke ebisi ya wana papa gentil doki mobali ya benga ka papa gentil papa gentil papa bonheur papa gentil afai na ya wata news na ye wata information na ITV la chaîne moko za ya news ya Afrique du Sud. Awata na news. Sikoyo yaya na leki na mwana bafana sana manger bazolia. Siko leki abisi ya na yaya. En tout cas, na ma problème moko awa mwana basengi mwana mbongo 1200 rand na école pour ça soki test soki examen le mois ndenge en tout cas na mbongo te. Est-ce que quoi denga te na 1200 rand pour na mwana ça l'examen lobby. Yaya obi na za mbongo te. Na za mbongo te to ko na za mbongo te mais soki na jui na ko sala aussi. Beau-frère mobali ya yaya, oncle ya mwana wana afana ina canapé a autant d'informations na e-news. Habite premier terre na moi 1200 comme ça joie foutre la mwana minerval. Pour moi na ça l'examen, to test lobby. En tout cas, ces mecs merci. Merci ces mecs. Merci ces mecs. Ajipe 1200 wana apesi leki ya mwasi na ye. Ba sol no ngope kei bakena basongi branda. Lobi na ngope akia futi mbongo minerval wa sope minerval sope mbongo ya nini 1200 école moi la sali test et puis eleki nango. Eleki nango quelque temps leki il s'est fait que sango ya matanga esiko yé à partir de Kinshasa oncle ya ba yaya na leki akufi na Kinshasa basali mataka andeza lagati peno matanga na Kinshasa bosala mo matanga batu bayeka bayeba na gipe manam
parce que ça matanga non quand nous a matanga bolali moi un jour 2 jours na nenga kundel pe po ebike bazo lingate ba to ça pas bato likana solo ba oye salami semaine passée ba ba to beta ngomba mais bisto va to beta to vérifier na ya to beta to vérifier c'est bon ya to beta ba to bet matanga sikoyo ser pe kuna na tik abongisi mwana ye mwana pe aye matanga na mama bafandi bana 15h ti ba 20h mwana fazo nganda okutemba zaki na Yoville bango no surtout Yoville City mwana fazo ngala na ndaku po lobby ifa kende classe sikoyo oncle na bango mobala ya mama kulutu na bango amomba 20h koki sikoyo sœur to belle sœur na ye abimi tanga bimi ake kotika mwana il se fait que tangu ya bimi ake tika mwana pasaka pembeni ake tika mwana ndaku po ya kozonga tangu beau frère moni mama ya mwana belle sœur na ye akena mwana na ye a 17 ans que 18 ans ake tika na ndaku yepe a démarrer mutuka na ye abimi entre temps batu bana matanga bika ambiance matanga des na jobe kela ata na mikili za ndemo partout bozo mela bozo lia masolo mais za matanga tangu ya tiki mwana mama andi kozonga ti mama tiki mwana na ndaku akoti andi kozonga babane kovanda na cottage na lupango ya se cottage ba next sima tangu ya zongi na matanga miti mukeboe oncle siko aye aparke mutuko akoti pa la porte ba ki akota ke na sima abeti porte koko mwana kancho ndire mama bosna geloko ya fungola mwana zongi po fungola afungoli boye amoni oncle mobali ya mama kulutu uncle boni bien otikali bo ya fungola ndako afungoli pe akoti abino ina fansa o mandam sa mwana pa boya te oncle ya fansa e mandam ya pas de problème afandi boye oncle abenge yo fa la bebe ni ngati oncle afanya mwana ye ofana pena oncle wandi ko yebisa mwana nde na ye awa mama mtatindi ngai po na ya ofuta nyongo ya 1200 reine na pesa kiyo po na mama classe donc yo ndo zali awa il faut la na ngai na compte ya 1200 na mama na omuta lobi mwana ime mama ko loba boye nini po ani mama loba mama ndengo wana po na nini 1200 pesa ki ngai za po na classe te faye na futa mwana sikwa sili keli mama ko sama mama boye te po ani mama sa ndengo habite en tout cas ngana ya problème te mais yo faut tout na mama na yo po ngana inde na yebo ye bon basa matanga ngana fo si sama kamno stwana discussion mwana na oncle na mbala mama kulutu na discussion et comme ya ko benda na makasi il se fait que oncle wana na makasi ya kangi mwana ya leki ya mosi na ye na mbetu wo allez bokomi asali makambo wana na makasi asali makambo wana makasi il se fait que mwana wana zalaki moseka Roger Gizunga mama filo baibeti obi moseka soki ba moseka oyi moseka laksino komi mwana zalaki moseka il se fait que des time ça makasi papa kulutu to mobali ya mama kulutu alekaki na makasi moseka ale makila na mbetu ebika ba drap pembe po awa balingaka drap pembe makila na mbetu akosakana te pesiko mwana somo papa siko asilisi apangusi très bien ali so sa mwana no esa na ngolo kote donc ingane ale wana ndo peso bambongo fandaka ni bambongo so lingi mini aval mbongo so linga benga ngamoko no peso mbongo wana nde sa mbeto beibo sava promete sokola dra wana ava mama na waya ba mona yeso normal sokola bana dra okinga na okiyo ajisu su moi 1000 rand apesi su mwana wana ba mama bo fungola kamisu ok sika omoni mobali ya camarade na yo aotala mwana no lisu fungola misu omoni connaissance no moko serré boni bana mwana kingani fungola misu ona ko yako so bana tokende picnic te ko so bana te okenda bana picnic ndenge nini mwana yaya intana fa atanga ka wapi na kolekana oto na soki ya na classe na ego tika na oso ya na classe ndenge ni ba ma ofungola misu
Ba maman kaka te na ba papa. Camarade no ko ya kana ndaku, osana ba jeune fille ba ko déjà 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, tina 25 ans. Osana ndaku awa ba congolais ba za ba na ndaku. Au moins na mwana bana za na 23 ans mais mwana ndaku ya jeune fille. Bo fungola misu. Et pas papa na ba maman. Ba papa. Bo me mama ba camarade na ndaku te. Ah to me ba camarade na ndaku te. Bo suka na bango libanda. Oko makamana na ndaku pona nini? Page sa nini? Et vous savez moni bana na yo, bonne santé makamana c'est comme longa mbiyo moko. Tala likamenge comme na ndeko. Soki kutu ndeko ya famille ba bikisi ete afuti masumu pona 1200 classe et bongo yo connaissance bongo yo ndeko et pesi passe. Tozongi na isolo. Père ale qui père kage direct ba moto ya bisi sokola ba drawana apeshe 1000 rand akei. Moi na tellement ba liboso ebika mo seka ba liboso. Elle n'arrivait pas à se ressaisir. On dit même Akila ou tu as pu boidogi. Bakati ba pota tondenga nini. Moi na ankansra na kwa tikimbet makila ndengwa akiko fa na kwa. La kwa mbetu. Père kulu tu peux accueillir akena le mois akena moi bara ba secteur ka akena moi biyenga po ba bana matanga na te awa ko so ba 23h. Il s'est fait que maman comme le matin à kuna 3 heures du temps après pour ayeb ce qui moi na so comme ba 22h bengangai na ça le prière na téléphone pour olal. Maman moni moi 22h 23h moi na benga ta bengi moi na moi yamba ta bengi moi na moi yamba te moi suspect. Oh qu'est-ce qui est arrivé à ma fille pour faire na cottage na simakuna ndenge pesa yika pembeni wana abina comme rapide. Maman, abandonne sous ma colotte. Vous avez quelque part 4 avenues après wana. Maman est sur 23h wana bangi utumbi la tepo couvre fait bana rappel 0 R dans comme 0 RT. Ça veut dire 22h kinganti. Maman koti ba fungoni porta koti boye. Oh. Maman moni moi na fa ina kwe. Ami kangisa moni makila na mbetu bana makitrape makila pena. Maman andi ko ganga. Na yebisa ki yo soko bandi ba période na yo oyo il faut yebisa ngai na somme la ko bande génique. Comment ça la période na mbetu boye? Osa moi ça nrene buzoba. Déjà 17 ans que 18 ans, osa moi ça mukolo déjà. Moi na suki epesi kanda po na mutu na yebiki père akulutu ndenga sa ki mama mdatinda ki ngai na ya po sisa makambu nanga ofuta nyongo nanga. Moi na yo ki kanda ko sakana te. Maman alo bana moi na répondre te. Maman, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, c'est comme un suspect. Ah, maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh, pour aller yo sali maman, maman, na sali nini? Pourquoi tu n'es pas kulutu? Aya awa, nenga pesa yenga 1200 millions afal ndengo na pesa kepe sangai, pesa aya ala nangai comme ça futa nyongo wana. Abi quoi? Ozolo ba nini? Non, papa tanga otiki ngawana papa le kaya betele lisoni ga abi. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Na tindi ete agosa maman, be pona nini vraiment? Pona nini? Tant que vous discutez dans moi, allez, père allez qui, mais pas à court, pardon, mon bali à maman court à bengis comme moi. Grin grin, allô. Ce que moi n'a maman, t'as coûté yawana benga. Ma talibo est le papa kulutu. On a voyé battre maman habiter yamai. Ayabi, allô, oui, allô papa court. Bon, ça va. Est-ce que à Tunis, est-ce que au secours déjà pas drawana? Est-ce que dit ma bien, la secours là déjà. Ok, ça va être au secours là déjà. Ngana zoyana comme ça na zoayo. Tozonga susu na matanga esa mama oboy kolala yo moko olingola kana matanga na tongo oke na yo yo na plan la ya lengaki na tongo tonga ko ya ala susu na matanga ta ko ba 5h on a getika mwana asokola bongo matanga ko suka so ali ba deuxième susu bune la inde ngwana mama yebise ndima ayebisi ozoya mona yebisi ozoya dans combien on a fait dans une heure. Et puis si pas si maman a regretté à cause de ba benga mobala ya na papa gentil tellement papa gentil à sali ah papa gentil toke bana bato obasaka na confiance reste na bana binu ya basi ka ya basi ta mbali pe au moins camarade nombre ya moi si moi on est à 14 16 17 ans 18 ans mobali pe ça reste na keba pour ba 20 ans pe bazalaka boyi ba 20 ans bo komi ah, tout le monde na parabole pour papa, il y a le kumu, maman, il y a le kumba, papa, il y a respect, maman, il y a respect, l'andaka, biso na radio le Colo TV. Tant que bête, soit vrai, faut te peser ba mot. L'idée Djenga Barabas.
Kitoko. Okomi, hein? Omoni, hein? Toujours. Twin Family Fashion. Oh, brado, logo, les bolets, na mboka. Yo linga no na Versace, on a Gucci, on a Puma, on a Adidas, to consommer Congo, idéologie, Twin Family Fashion, oh ben moi na mboka, Twin Family Fashion. Ba chemise mezali, ba chemise exécutif, ba chemise exécutif, ba tout petit exécutif, nyos to zali. Na yewe ki ba congolais belé besoin ba compagnie de sécurité, mais il faut venir soutenir na Twin Family Fashion. Ba sala ba tenir ba sécurité, nyos surtout. Bo contacter biso na radio Lokoyo TV. Na numéro na biso pour na bopesa ordre na biso ça trop to support ba négociation Congo ba juif ba support ba Congo ba juif ba éthiopien ba support ba éthiopien pour na biso ba congolais to support ba congolais to support mwana mboka Twin Family Fashion to zonga na lisolo siko tangu oncle obiki azoya mama kati ba bengi siko police police ka Uvel City o ba police ya corrompu ba sali musala Boulega moi la colonne en boko anglais bela ko sakate pour maman ko anglais buzoba moi na expliquer que oncle a violenga c'est vrai encore ba lingo ka violer ba batinda ba mbila basi ba ye kuta yesi biso azoya mbila pa ya bombika liboso le pango wana bala ile coussin tangu siko mbila siko azoya akoti pa ndako avandi inerdité au caractère koki oncle siko ya azoya na loenge aye betre azwa mwana to ba ngako abeta su moko to yebite me taka kotika boye na ndaku amoni mbila mama amoni mbambila balaki amibale ya mwasi na mbali amoni belle sœur na ya wena mwana wana alinga ba bakangie lega mwasi na belle sœur do coller qu'est-ce que tu as fait au sali be pona nini pona au sali mwana boye est-ce que yo pena papa na ye o sala mwana boye ba soni pena boye en tout cas moi était allé mbila et papa au sali infraction bi ba viol et ça discussion te kraka maman ale oncle ba kena oncle tina police station na Uvel na no wana entendre kenda ba entendre siko tangu oncle comme na police station a bengi siko mwasi na ye te no tane ya wale kina akangisi ngai akangisi yo pona nini. Oh non, la police a Uvel awa. Bakanyi ngai. Ça va? Tanga bi ndona kangisi ngai mba moko yaya bengile kina. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a expliqué siko yaya. Tala boye pesi pasi ko sakana te pesi pasi. Ya bia leki nango sali boye pona nini? O ezali makambo ya famille ya sali mabe za beau-frère no sali mabe mais siko so kangisi ye boye osala bete ngana ko suka ne ina bana. Na sengi pardon, vraiment pardon. Est-ce que moi ezali on retient nous keswana tous résoudre en famille pour ma famille pour tiki bakangile pardon beau-frère na yo papa papa te mwana moko ngana ko souffrir na mwana oyo tukozanga moyo ebi ke yesu ngaba so pe muke na ebi ke zo ka passe maison sa mutema et pesi pasi papa là on va là la terre à Uvel on va là les 5 jours moi je crois que sur il bro ba on la siko akende santiti mbamo le ka boy pe ko ndime pese ke kanda ko sakana te lingite asali 2 jours na ibo puis asana 100 minutes asana santiti siko ya zo konto ko bonde la leki na ye abo alongo ba retirer caisse abo de la mwana ba ke ko retirer caisse siko makamwana pe nanu ekomi na Kinshasa te na ba betre bata Kinshasa ezana na niveau na bango le katale pesi moye te dans ça nini a bengi fiston pelé de radio Lokoyo TV bande ko be ko ba pesa conseil abia sala nini est-ce que ba retirer que soit un viol ba bonso na nga famille to batika atika beau-frère na ye a subir peine wana boyebi que so ba kangio na mama viol belle ezalakate liberté pour viol ezalakate ya comme le gola Kout na biso Vital Camero. Au côté pena boy belle ba boy ba rejeter. Donc c'est pas comment ba viol et ça la moins de 25 ans. Na éviter vie au suka ngene vino ngé baby. Entre ta hier mon taille d'arapé bango, ta fidèle ka moi na nerval non, mais ça li mabe. Atuni asala nini. Bo pesa conseil. Ba retirer caisse, bo frère na ya bima to ba ken ba go ahead ba la ken ba ken go ahead. Ba ça la procès pour condamné. Et puis, n'oubliez pas, jeune fille, on a 18 ans,
on a 17 ans que l'histoire est mineur. Donc ça déjà Boussoba. Est-ce que ata balima retirer caisse l'état qu'on dit retirer caisse sur un point mineur à propos de la moine wala te et puis simbilinga bilinga bandeko émission lelo esuki awa tout tikle bino batamayele bo pesa conseil ndeko wana ose la conseil bo o comment asala commentaire na se bandeko bo tela so ba like ko bo tela so ba like o te like o like o sali pe commentaire ce que continue na voice na yo o tindi voice so pour comment se wana ko to sala commentaire mingi po ndeko wana esunga to yebi ke awa na radio Lokole TV tout ça na ba papa mayele papa abwania ba mama ya abwania ba yaya ya abwania ba leki ya abwania ba camarade ya abwania bo pesa conseil s'il vous plaît asala nini lelo to suki awa merci na bino ba sobolande biso na radio Lokole TV émission oyo radio Lokole masolo to beta ka ba histoire vient pour na ko édifier bino merci na Twin Family Fashion oyo le bon là-bas mboka ndebo mo na tissu vêtement boy c'est une family fashion manufacture by Twin Family Fashion ba ça la réunion toi na tanga winter ba na fait du suite ba track suit ba survêtement ya bien bo ça la haut de la bino Twin Family Fashion bo benga biso na numéro plus 27 67 64 320 85 pour pesa haut de la bino pour delivery kutu free tina ndako sikozali nyonso basala rata bateli ba sécurité oyo pesa na lisolo ya ko pesa pona édifier bandeko ya communauté ya Mangala benga biso na même numéro au pesi to beta lisolo na yo to sana masolo belé na kaye plus de 4 masolo ndeko so pesi lisolo na yo na to betite komi tungisa matende ko to ko beta yango to la na malembe to ko beta masolo nyonso po eza ebele mama filo ba ibeti longoni Tosuki awalelo. Chap chap. Et tchara. Merci na mamari na umbi la femme à la taille du tige spaghetti. Oh qui bon la caméra. Ya radio Lokole TV. Merci na Chris Laris Pelé depuis la réalisation émission. Merci, on est ensemble. On se retrouve prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo sur Radio Lokole TV. Bye bye. Chap chap.